Bonjour bandeko balandia Gilmas Music Channel. Ngamu tunabino Gilmas toujours na kacha ba analyse prêt et puis objective. Boti kota la Seleo ndenge auti ko koleka na réseaux sociaux azako lela. Bandeko nangai bino batu bokotala ba émission a Seleo nazako senga na bino bolimbisa Seleo. Botika ko s'attaquer na Seleo. Seleo aza traumatisé. Seleo aza traumatisé bandeko na ngai botika ko menacer ye ko sala ba émission. C'était monsieur tangu na bandi ko meka ko comprendre Seleo na ko mona ke aza na ba traumatisme ebele. C'était monsieur ce botali bien akola sa amour. Atikala jamais kokola na amour ya famille. C'était monsieur qui a grandi juste faux perso. Il n'a pas de la famille. Ndenga azako kola boya komi déjà mukolo aboti bana. Vous voyez déjà avant même bana ba koma na ba âge ba 18 ans on azako mona. Seleo n'a jamais été na vie ya bana na ye. Parce que ye moko azana eloko akopesa bana wana te puisqu'il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'affection. Il a des traumatismes. Azamutu ya aigri, azamutu ya motema mabe. Azana kanda moko zana kati o atikala koyeba kobimisate. Eloko ya boye batu bakendeke na banini na ba counseling. Pona ba anger management. Mutu ayebi yango ayebi. Ba anger management wana esengaka mutu wakende kuna pona kozua façon ya ko se défouler, ko se détacher na ba makambo za na mutu ozo ko expliquer te. Nde bil makambo za ko sala Seleo. Alors bandeko na ngai botika ko sala e mabe. Et sika nyo soza ko kende bozomona, il n'est pas même quelque azolo bakaza musicien mais soki botali bien. Atika la jamais ko lakisa, ba choquer ça za ko beta. Asala kané tourner parce que aza comme Kayen, mon peuple Kayin eza ko sala ye. Lelo awa le lobby kuna aza stabilité. Aza stabilité. Place pena auto ebi ke Seleo azala kawa. Place wana ezate. Aza lelo koto lelo kuna. Parce qu'il n'a pas de la stabilité. Il ne sait même pas ce qu'il peut faire. Parce que Seleo auto zo lobela lelo. Bota la stabilité na na maison mère. Bota la paix stabilité na lelo. Seleo na maison mère azala ko travailler. Aza ko yemba. Aza obisa ba cri. Depuis à longwa maison mère. Akoma mutu ya bilobela. Olia ko travailler. Aza mutu akoloba nini nde eza ko créer bilobela ya Seleo yango nde sika ifalaki biso ba congolais to banda ko kanisa. Qu'est-ce qui fait que Seleo akoma bilobela lelo akoma koloba loba olia ko bimisa nzembu olia ko bimisa bakri Seleo pe falaki amituna pourquoi soki na maison mère nazalaki ko sala bakri ezalaki ko cartonner depuis que nakoma ko sala makambo nanga cri ata moko te e cartonaka. Nyoso wana eza ko jouer psychologiquement ya Seleo. Akoki ko kanisa ke wera mutu asala ye mabe, mutu abloka ya kanga ye. Mais azako bosa na ke azalaki pe ko vivre na mupepe ya maison mère. Maison mère mutu azalaki ko diriger ba cri na ye. Mais depuis akoma ye moko, mutu ako diriger ba cri na ye azate. Yango Seleo akoma place moko. Akoma stationné. Mais pour aller à comprendre likambo wana ke azana anger management, il faut akende naba place wana o basala ka ba counseling basalisa ye alongwa na makambo wana parce que soki botali ye bien makambo na ye eza makambo ya maison mère te kanda ya Seleo eza ya maison mère te a se défoula kande na kombo ya maison mère mais kanda na ye soki botali bien e bandili pe na ba famille eza makambo uti musika ou bien asala likambo moko boye na vie elandaka ye eza ko hanter ye soit aboma mutu sika mutu wango azalaki makila makasi yango makila wana elandaka Seleo akoma biloba loba olia ko travail akoma troublé soki bolandi makambo ya Seleo bien azalaka c'était monsieur qui est troublé il n'est pas stable ezala mentalement ezala physiquement ezala psychologiquement il n'est pas stable. Alors makambo za ko sala na réseaux sociaux ayaka ko répondre boya sala ki boya sali boye bob comparer na ba musicien mususu il est différent. Aza différent na ba musicien nyoso tout baleka na maison mère. Bomba na komitu na pe pourquoi aza différent. Pourquoi Seleo aza différent na ba musicien nyoso ya wenge kaka yende asela mantaka. Eza makambo ya musique ya maison mère te bande ko so bolandi bien. Eza makambo za ko hanter ye.
makambo eza kolanda ye eza makambo moko boye kaka na niveau ya famille kuna. Makambo ya famille mutu eza kosala ye pasi. C'est Léo, il faut bon me maube na ba place moko ba délivrance. Et loko eza ko hante eza kolanda ye sima spirituellement. Tozo mona yango te me ye moko aza conscient na makambo wana. Mais azok ye aza ko kangama na kombo ya wenge. Lelo ekomi soki golf kizola. Lobi kune kozala sankara de kuta. Bokozonga boy kozala ye kaka na batu kaka ya maison mère. Parce que ayebi pe na maison mère nde bakolobela ye bakopesa e réponse. Soki abandi ko s'attaquer par exemple na Kofi na Fali bako kipeli susu yete mais lelo amoni que la place yo bakolobela ye mingi kozala maison mère yango ayaka na ba aza détraqué na koloba détraqué na ndenge ya mabete za ndenge naza kotalela je ne confirme pas nazolo ba ndenge naza komona na ba réseaux sociaux akoki kozala détraqué mental quelque part obiso tozomona neti aza koloba biloko oyeto ye mais kuna na kati biloko azolo ba aza kobomba makambo za na kati kuna. Et loko biso ba Congolais fallait to banda komitu na yango wana nini nde aza ko bomba na kati nini nde eza ko boma seleo nini mutu eza ko tungisa seleo qu'est-ce qui brille à seleo eza ko briller motema pour akoma kabongo ole ko travailler akoma bilobaloba akima kimaka biloko ngo ndire elanda ke mingi na nini na ba Europe wana yango akima kimaka e papa bino bosibo mona seleo balobike OK seleo a famille. Alors bakazana bana a famille bosi bomone na bana a famille ngana on a mona te ba video ngo pe ezate mais Sankara to mona est déjà na famille na bana na to mona mais c'est le bomona il n'a pas l'amour ya kopesa bana il n'a pas l'affection on dirait akola affection za la kate azana papa kopesa affection te ou bien donc azana makambo moko bo eza ko tungisa ye azana donc azana posa ya affection bino ba Congolais au lieu de critiquer ye pour akola sa bolingo akola sans amour sans affection bino ba Congolais obozala ka pemeni na ye bo pesa affection ya mingi et ko calmer ye soki bo se souvenir à un moment donné où est à niveau États-Unis c'est le moko lobaki alekaki na télé ko solola ko benga ko négocier solana wera ba solola ki muke c'est le il était content c'est le azana posa ya batu oba ko lobisa ye au lieu de critiquer, il faut pas l'obéir. Parce que seul il n'est pas dans un état normal, lokola yo, lokola ngai. Spirituellement, seul a un problème. Vous allez voir que seul a des problèmes spirituels. On dirait alia mutu oyo donc nandeng nazolo bakaka on dirait makambongo simba penza biente. Yango bazako babalanda kae kaka. Elili ngwana elanda kae partout. Eza lecture nanga na lobite ke za bongo eza lecture nanga na selo bilobela na ba réseaux sociaux et loko mususu ye azok selo azako mimona ki aza grand il faut ba benga ye et pas ya wera po ya ko intervenir na ba concert il faut ba benga ye mais wera pesa na stratégie mususu il faut yonde oya omi yela omi mema sikaselo aza orgueil wana wera azoko ka orgueil wana te azako tika bango na kati orgueil na bango o azako mikitisa wera azako approcher ye sika selo ye azana posa azako forcer soki botali pe ba intervention à selo à tout moment azako sala kango après ba concert avant concert asala kango te parce que azako espérer ta mususu bakobenga ye mais azako sala kango après parce que ayebi ke aza déjà déçu babengi si yete akomi déçu yango sika yaka na bakanda wana soki bobakisi ba crise d'amour crise d'affection bobakisi lisusu na top na likolo baza ko benga yete batu misusu nde baza ko yembela ye ba cri ezopesa ye kanda mususu wana selonga yango bozomona à tout moment selo aza mutu moko boye bien te alors bande ko na ngai bo meka ko doser bo pesa e moi chance wana yako se retrouver bo pesa e moi affection on a ko pesa pe déjà affection na kati ya émission oyo bo pesa e amour bo pesa e affection parce que il n'est pas na benaye azana benaye te ba place o batu ba tambola kawana biso to yebite tozomona kaka na télévision mais sima ba caméra to yebite ba place bango ba komaka batu ebele baza ko se détruire. Après ba makambo bozo mona ka ba misupe ba melaka kaka ba masanga azomela bozo comprendre pourquoi mutu amela ka masanga
eza pona ko se distraire tamu makambo zo lekele na mutu akomi il faut se distraire pour bossa na makambo wana yango aza komela bino bozomona ke alinga akomela forte eza na eloko moko ezo sala asala bongo alors c'est le pe aza ko tomber na catégorie wana bande ko bolimbisa ye bo pesa ye chance bo solola na ye bo pesa ye affection soki bana bakima ye ou bien soki donc affection wana ye na bana azomona ke bakasire za ebele na vie ya seleo bande ko bo sala mwanyo so bo sambela pe pona seleo parce que ali razo ke nenango akomi kaka mutu ya ba orgueil biso nyoso toyebi ke orgueil za e bandeli ya shit déjà que ye sikasi ya shita kala na musique ya shita sika awa aza kosala orgueil eza po akoma wapi nga mutu na bino Gilmas na pesi mwa analyse na ngai na yebi ke kosala bino bien bo sepela nango bo partager bo commenter nga mutu na bino Gilmas bandeko nazo pesela bino selon ndenge eza kosalema on est ensemble et à plus partagez passez une bonne soirée sika bozali bye.